Alors, peuple congolais, botala binomoko, ba Rwandais, ba Banyamurenge, ba Banyarwanda, Nakacha Minembwe, ba Esperi ya Oni, ba Uchiko kita na Rwanda, Nakati na bakitaki na Rwanda, ba leki directement Nakati na Minembwe. Tozali lelo mercredi, le 25 novembre 2020. Ba Esperi ya Oni, basi bakoti Minembwe. Babandi déjà ko installer makambebele kuna na kati. Tala ba Esperi ya Oni bangwana bazobina. Na ba Rwandais, ba Banyamurenge, na kati ya Minembwe. Bolanda bino moko na bokebi. Potango tozolo bana bino butute moi bozo mona ngolo kwa lokuta. Botala bilongia ba Rwandais na ba Rwandaise. Na mabele na bino ya Congo. Ba Rwandais bayeki na politiki na Minembwe. Pona baboma bandeko na biso. Ba Bantu, ba Nande, ba Vira, ba Nyira. Effectif bon bayeki po baboma babomi ya mingi. Boma nande ba Esperi ya Oni baza kobina na bango. Tala ya simi nzete na maboko. Nzete zolo bela bino ni ezali balkanisation, ezali occupation. Olie botele mabobundela mabele, to benga na ba Rwandais, baza ko benga bino te bokata ba salaire à sacrifice, to libérer mboka bolingi te. Otala bino moko après va la pluie. Na minute to solanga na minute za mercredi le 25 novembre 2020. Ba Esperi ya Oni ba uti na Oni na États-Unis. Ba kitela ki na Rwanda ba koti siko bazali na kati na Minembwe. Baza siko na minicho na kati na Minembwe. Boyo kabino moko bazo yema na monoko na bango ki wa Rwanda. Na ki wa Rwanda soki monoko soki nini wana. Bazane sengo, bazuma bele. Tango tozolo bela bino, botanga article ya constitution. Oyo ba Rwandais ba memela bino na Congo. Article numéro 217 na article numéro 04. Est-ce que boyebi mot démembrement? Est-ce que boyebi mot kombo nango entité? Yango nde salema na kati na Soudan du Sud, bakata yango na découpage entité territoriale. Yougoslave. Botanga histoire tokosuka boni. Tala ba Esperi ya Oni. Bango wana. Ba Esperi ya Oni bango wana. Bande konanga na yaki mbango pona kopesa bino flash. Pona kobimisela bino koyebisa bino ba vérité. Ezalinga yi papa mosako le guerrier chef de guerre. Molobeli ya mboka ona za kobundela mboka na ngai. Ezali pasi mingi. Bande konangai ba Congolais bazali na diaspora. To bazali na Congo, to bazali na mokili mobimba. To uti kotala ndenge bato Nations Unies bayi na Congo kuna na Est ko sepela na ba soi-disant Banyamurenge. Mais biso to yebike baza ba na Rwanda, bayaki komba réfugié na mboka na biso, mais complot oyo mokili zo sala po bazwa mparti wana bakoti sango quelque part na Rwanda. Bande ko na biso baza na Kinshasa bazo lala. Botala bino moko. Bayi ba photo ba image oyo. Pendant que bande ko bazo kufa na Beni. Lokola le 11 oyo uto le kaka o le 11 2020. 4 morts et plusieurs personnes kidnappées dans une nouvelle attaque à Mutwanga. Au moins 4 civils, dont 2 femmes, ont été tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux présumés combattants d'Alliés Démocratique Force, ADF. Survenu dans la soirée du vendredi 11 décembre à Denga, Mutwanga, dans le secteur de Rwenzori. Mais na Kinshasa bazali comme la champagne parce que Janine Mabunda a koué. Complot wuti wapi et wuti na bande konabiso ya idopes. Kabunda sepele azo la champagne na bi na venger pour bango pe ba renverser ngape na renverser bango. Mais bazo tala oyo le kanaka cha STT. Le papa monera solo bango lui basaki azoki 15 000 ata azo lia monoko ma reconnaître que basaki 15 000 pour moi bien armona kinaki na ngwe esaka kifuza na masasi donc 15 millions esaka qui est bien pour ça la campagne les gens Janine Mabunda ki mais lobi ko sana nani. Je voudrais m'adresser un peu à nos voisins parce que nous sommes entourés. Même si le Congo nous appartient, Dieu nous a donné une mission pour l'Afrique. France Fanon avait raison de dire que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo justement. Le jour où le Congo décolle, je vous assure que l'Afrique va décoller également.
par effet d'entraînement. Si vous allez aux États-Unis, le pays comme le Mexique, le Canada, ont décollé parce que les États-Unis ont décollé. Et quand le Congo va décoller, les autres vont suivre. Et ces voisins, je vous dis nos voisins, Dieu vous a donné votre terre. N'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Je prends la petite Suisse en Europe. La petite Suisse est entourée par la France, un grand pays, l'Allemagne, un grand pays par rapport à la Suisse, l'Italie, un grand pays par rapport à la Suisse. Et dans la Suisse, ils parlent les 3 langues de ce pays-là. Mais ils sont fiers d'être Suisses. Ils n'envient ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Mais puisqu'ils se sont tournés chez eux, à travailler chez eux, Dieu leur a donné la confiance du monde entier. Tout le monde entier va garder son argent en Suisse. Et la Suisse vit de ses banques. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner de faire, au lieu d'envier la République démocratique du Congo et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, ne prenez pas 1 centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. J'étais étudiant également en France et Dieu a fait que je vive dans la ville de Strasbourg pendant 5 ans. Et Strasbourg fait partie de la grande région qu'on appelle Alsace. Et les Alsaciens parlent un dialecte germanique, c'est-à-dire qu'il ressemble plus à l'allemand qu'en français. Vous avez beaucoup d'Alsaciens qui ne savent même pas parler français correctement quand vous êtes dans leur village là-bas. Ils parlent plutôt allemand. Et là où je vivais, je louais. Mon bailleur me disait un jour, Monsieur Kofo, mes parents sont nés ici à Strasbourg, ont grandi à Strasbourg. Moi, je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg. Et tout en vivant à Strasbourg, j'ai été 2 fois citoyen allemand et je suis redevenu 2 fois citoyen français. Je me dis comment? Parce que lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne a envahi la France et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient historiquement, parce qu'il parle la même langue. On a récupéré ça. La guerre de 18 se termine, les Allemands perdent la guerre. La France récupère son territoire. On arrive à la guerre de 40-45, pareil. L'Allemagne envahit la France et récupère l'Alsace. En 1945, l'Allemagne perd la guerre, la France récupère sa terre. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer les années qui viennent.